oyo ezali ntango na koyoka sango malamu na seko epesami na baje misato. Mwaje na liboso alobi na mongongo makasi ete bobanga Nzambe mpe bopesa ye nkembo mpo ete ntango na kosamba na ye eye bosambela ye oyo asalaki likolo na se na mai monene na mitu na mai. Mwaje mosusu na mibale abilaki koloba ete ekwei Babilone monene ekwei oyo asili komelisa mabota nyonso vinyo na kongala na pite na ye. Mwaje na misato alobi na mongongo makasi ete soko moto moko akosambela nyama na ekeko na ye mpe akokamata elembo na elongi na ye soko na loboko na ye, ye mpe akomela vinyo na kongala na Nzambe oyo etiami bobele yango na mai te kati na kopo na nkele na ye, mpe akoyokisa mpasi na moto na sufulu na miso na banje basanto mpe na miso na mwana na mpate. Pokwa elamu na bino nyonso na pokwa oyo tokokota na molongo na Mateya oyo ekobangisa mpo ete mokanda na Apocalypse ezali lisolo na etumba na suka kati na bato mabe na bato malamu, ezali mpe na lisolo na etumba longwa ebandeli na Bokristo kino na suka na tango. Na solo ezali mokanda na kokamwa mpe na solo mokomi monene na mokanda oyo azali mosusu te kaka Yesu Kristo ye moko. Tozali na ntango moko na kokamwa, tozali na ntango oyo Yesu azali kokitisama se kokitisama, pe na banzi ete tozali na ntango oyo ezali na ntina monene na makambo na mokili mpe ekopesa mposa makasi. Sikoyo tokoki kotambola komonela yango na lolenge oyo tokozwela yango na ndenge na alima, pe na banzi ete tozali na ntango oyo ezali na ntina te na kosalela lolenge na malembe. Boye oyo nalingi kosala na poso mibale oyo ekoya ezali kolobela bino na ntina na oyo Apocalypse ezali kolobela mpe ekotungisa moke, kasi nalingi bokanisa ete soki bozali kokoba esengeli botanga ba verse na suka wana nde bokomona ete Yesu akolonga na bongo ezali na ntina te na kobangela wana ezali kobangisa na motema na bato mosusu ntango botali oyo ezali koleka na mokili pe ndenge nini makambo ebongisami utakala. Mpe Nzambe azali kolobela na mozindo mpenza longwa kala mpenza na solo wana elakisi ete azali kokonza nyonso iyo tote azali kokonza nyonso. Bamekaki kutu kolongola yango na liloba na Nzambe mpe ezalaki na etumba mpe na ntina na liloba na Nzambe oyo esalaki mbula ebele esukisamaki na etumba monene oyo moto moko te ayebi na ntango na biso. Mpe tokomona lite oyo ezali na Mateya ekoya mpe tokolobela mpe likambo oyo ndenge nini babongolaki makambo mpe babongolaki yango na ntina ete bokoki te koyeba libunga nini tozali na kati na yango lelo mpenza. Boye mokanda na Apocalypse ezali lisolo na kitoko, ezali lisolo na ntina na bosolo, ezali lisolo na kozongisama, ezali lisolo na elonga na Yesu likolo na banguna nyonso na Nzambe, ezali lisolo na botelemisami na bokonzi na Nzambe oyo ekozala seko
mpe ekozala soki moke te na pinsoli ata mpasi te ata liwa te. Ezali na solo lisolo na kokamwa mpe ezali na eloko te na kobangela soki tozali na Nzambe na esika na biso. Sikoyo na bomoi na ngai moko nazalaki moto na boyebi mowangani na Nzambe na bitelo minene na mokili mowangani na solo na Nzambe. Mwasi na ngai abotami na libota na makambo na molili libota na ezalaki bazalaki na ngoma na ekeke na sika to nouvel âge boye makambo na molili na esika moko bowangani na Nzambe na esika mosusu baboti na ngai bazalaki kosambela makasi mpenza kasi nazalaki koboya losambo nalingaki kozala na kati te. Kasi lelo nazali kotambola na mokili mobimba pe nazali koteya nsango na Yesu Kristo pe nazali kolobela bokeli pe na ndimi ezali malamu mpe ezali na makomi nyonso ezali loba na Nzambe pe nakoki kolobela na bino eleki bambula ebele na tamboli na ye mpe nayebi ete Nzambe na ngai azali na bomoi mpe na yebi ete azali kobatela moko na moko kati na biso mpe alingi biso te kozala na molili alingi toyeba yango wana mokanda ebyangami emoniseli na Yesu Kristo. Bato mosusu balobaka ete ezali emoniseli ebombani ekoki kozala na emoniseli ebombani te to likambo emonisami to ebombani kasi ekoki kozala nyonso mibale te ezali emoniseli mpe emoniseli na Yesu Kristo ezali mokanda na Biblia oyo ezali kokamwisa makasi ezali kosukisa lisolo na Biblia na ebandeli tozali na makanda na Genèse na Genèse tozali na nzete na bomoi oyo ebungisami moto akweyaki na lisumu mpe abungisaki makoki na ye na nzete na bomoi litomba ezalaki liwa. Genèse chapitre 2 verset 17 mpe longwa ntango wana moto azali kolia na motoki na elongi na ye. Genèse 3 verset 19 moto abungisaki bokonzi na ye mpe mpo ete akelamaki mpona kokonza mpe akomaki bolumbu abundisaki elamba na bosembo oyo ezalaki kozipa ye mpe na nsima babenganaki ye liboso na Nzambe mpo ete lisumu na Nzambe na bule na bule ekoyokanaka te. Yango nde lisolo na Genèse ezali lisolo na mawa na bokeli na moto mpe na kokoyisama na moto likambo oyo monene koleka epesami na moto oyo Nzambe atikala kopesa ye ezali likambo na bonsomi na kopona. Soki tozangi bonsomi na kopona tozali bikeko mpe Nzambe akelaki moto na elilingi na Nzambe na nguya na makoki na kopona mpe bolingo esengi likambo oyo na bonsomi na kopona. Na pesa kaka ndakisa moko bolamu nini ekozala soki mwasi na yo to mobali na yo alingi yo mpo abongisami mpo na kosala bongo wana ekozala mpona kosepela mpona mposo moko mbula moko to mbula mitano kasi na nsima boni ekozala na bokono moko te soki babongisami mpona kolinga yo mpe ntongo nyonso bayei mpe balobi nalingi yo mpo ete babongisami mpona kosala ya bongo. Kasi eloko nini ekokoma soki bazali na bonsomi na kopona mpe ata mbebani na yo ata makambo nyonso salaka oyo ezali kolukisa nkanda epai na bato mosusu ba nzingi yo mpe bazali koloba lisusu nalingi yo mpo bazali kopona yango boni wana ezali na bososoli te. Soki ezangi bonsomi na kopona bomoi ezali na ntina te. Boye Nzambe akelaki moto na elilingi na ye na makoki na kopona ekeseni mpe moto aponi kasi mawa mingi aponaki nzela na mabe. Apocalypse ezali mokanda na ngolu na Apocalypse chapitre 2 verset 7 tozali kotanga na ntina na kozongisama na nzete na bomoi tozali kotanga na ntina na elonga likolo na liwa na Apocalypse chapitre 2 verset 11 tozali kotanga na ntina na mana ebombani ezali lipa longwa na lola oyo ezalaki na kati na sanduku na boyokani elakisaki lipa oyo na lola elingaki kotondisa bino mpona libela oyo etiamaki mpe tozali kotanga yango na Apocalypse chapitre 2 verset 17 bokonzi ekozongisama. Apocalypse 2 26
bato oyo bandimi likabo oyo na nzambe bakolatisama mpembe, bongo elamba mpembe na bosembo ekozongisama, Apocalypse 3:5, mpe ekozala somo mokete soki mokete na bokabwani na nzambe, Apocalypse 3:12. mpe mokanda na Apocalypse ezali mokanda na bozongisami, kasi ezali mpe na nsango na kati oyo ezali kobangisa mpona kotia yango, ezali somo. Ekomeli na mokanda ezali na Eklezia sambo, mikanda sambo, minzoto sambo, etieli minda sambo, milimo sambo, minda sambo, bilembo sambo, kelelo sambo, maseke sambo, miso sambo, kake sambo, mitu sambo, mitole sambo, baje sambo, mbeki sambo, mpe ngomba sambo. Mpe motuya sambo ezali na solo na ntina. Motuya sambo ezali motuya na nzambe, ezali motuya na kobonga, ezali na sango na nzambe tongami na kati. Kasi ezali mpe na likokanisi, mpe tokotambola elongo na yango wana biso kokoba. Mpe na solo soki totali na biteni nyonso oyo ezali na ndimbola na elembo na kati na nyonso wana. Mpe mokanda na Apocalypse esaleli makambo na bilembo. Mpe wapi ezali kozwela maloba na bilembo oyo ezali kozwela yango na boyokani na kala. Boye soki boyokani na kala ezali te, tokoki kososola mokanda na Apocalypse te. Ebele na bilembo na mokanda na Apocalypse ezwami ndakisa na mokanda na Zakari, na mokanda na Ezekiel, na mikanda na basakoli nyonso na boyokani na kala mingi na mokanda na Daniel. Mpe ebele na bilembo oyo tozali komona na mokanda na Apocalypse tokokuta yango na mokanda na Daniel. Bokokuta banyama na somo na mokanda na Apocalypse. Mpe lolenge na banyama lokola nkosi, nkoi, ngombolo, mpe nyama oyo na somo koleka na mitu zomi tokokuta yango na mokanda na Daniel. Mpe bokokuta motu ya nsambo na mokanda na Daniel. Soki botangi ndakisa Daniel chapitre 7 bokomona banyama kuna. Mpe soki botangi mitu oyo ekomami kuna na Daniel chapitre 7 bokomona mitu sambo. Mpe bokokuta mitu sambo na mokanda na Apocalypse. Mpe elilingi ezwami kuna. Mpe yango nde fungola na ntina na mokanda na Apocalypse. Sikoyo mawa mingi tozali kolobela mokanda na Daniel te mpona kososolisa makambo oyo mosusu tokolobela yango likolo kasi ezali na ba video oyo esalami oyo ezali na mozindo na ntina na lolenge nini bilembo na mokanda na Daniel ekoki kokokisama na mokanda na Apocalypse. Tokolobela Eklezia nsambo na mikanda minzoto bitieli minda na minda na poko oyo tokolobela Eklezia nsambo ndakisa mpe ebele na biteni ekomonisama polele. Na nsima ezali na likambo mosusu na ntina na mokanda na Apocalypse oyo ezali kokamwisa. Ezali na elobeli na ema na mokanda na Apocalypse. Sikoyo boyebi na boyokani na kala ebongaki ba Hebreu batonga ema mpona nzambe mpe epesamaki na bango elakiseli nyonso na yango. Ndenge nini ema oyo ekokaki kotelema biteni nini ezalaki na yango, ezalaki na efelo na nzinga na yango, ezipelo na libanda na lino ezalakisaki bosembo, ezalaki na ekuke na kati na ema, ezalaki na etumbelo na lopango na libanda wapi bazalaki kopesela mbeka, ezalaki wana na esokoleli wapi bazalaki kosokolela, mpe ezalaki na etonga ekabolami na biteni mibale oyo na liboso ebyangami esika na bule mpe esika eleki bule, mpe nganga monene azalaki kosala na kasi na ema. Mpe elobeli oyo na ema ezali kotalisa biso na ntina na nganga monene ekangamisamaki na mosala na nganga monene oyo alingaki kozwa esika na oyo nyonso elakisamaki na boyokani na kala. Boye elobeli oyo na ema ezali na ntina monene mpo ete ezali kolobela biso wapi mpe na eteni nini na mosala lisolo oyo ezali kolekela. Nandakisa ntango bokomi na chapitre Apocalypse 1 kino 3 bozali na lisolo na Eklezia nsambo, Yesu azali pole na mokili. Ezalaki kaka na nzela moko na kokotela na ema mpe ebyangamaki ekuke. Mpe Yesu alobi nazali ekuke, moto oyo akolekela epai na ngai akozwa bomoi na seko. Ezali kaka na ekuke moko na Biblia wapi tokobikisamela. Mpe ezali na nzela na
Yesu Kristo. Biblia nde elobi lelo litena na bo ezalaka lisusu te, ezali kote ya lisusu mingi te, mpe awa biso koko bato komona moko na mateya yango. Mpenda kisa ekuke ekoteli ezalaki na ntina monene koleka na ntango na boyokani na kala. Ezalaki esika wapi basambisi bafandaki? Basambisi bafandaki na ekuke. Ekuke ezalaki ekoteli na nsima na efelo wapi bokokaki kolekela na kobatela mamalamu, ezali na ebele na bilemo na ekuke. Mpe Yesu Kristo alobi nazali ekuke, nazali ekuke. Sikoyo liloba na kala mpona ekuke ezalaki Bab. Mpe ezali na lisolo na Biblia na ntina na Babel. Bab el ekuke pona kokende na Nzambe. Boye lisolo na Babel elobeli biso na ntina na ekuke mosusu pona kokende pa na Nzambe, nzela mosusu na kolekela mpona kokende pa na Nzambe. Bab el Babel ekuke kino na Nzambe. Mpe yango nde lisolo na ntina na nguya na yo moko ekomema yo epai na Nzambe. Ezali likokanisi oyo tozali na yango na Biblia, na ntina na lisolo na Biblia mpona baoyo babikisami na nzela na makila na mwana na mpate. Nzela moko kaka na lobiko ezali na nguya na misala na biso te, kasi na nguya na makila na Yesu Kristo. Ezali na makambo mibale oyo ezali koyokana te, moko na mosusu longwa kokweyisama na moto, longwa kokweyisama na moto. Toloba yango bongo. Na bongo ntango tozali kolobela minda awa, minda ezalaki na eteni na liboso, mpe ezalaki kolakisa mosala na lola, na mosala na esika na bule. Tango tokomi na Apocalypse chapitre 3 kino 8 tozali kolobela bilembo nsambo ezali na mapa etandami, mpe tozali nano na eteni na liboso oyo na ema na esika na bule. Na nsima kelelo Apocalypse 8 kino 11 mpe kuna bokoki komona etumbelo na wolo na esika wapi ezali na malasi oyo ezali komata longwa na etumbelo na wolo. Mpe tozali kaka na esika na bule. Ezali na biteni mpe makambo ezali koleka na ntango oyo nganga azali kosala nano na elakiseli na eteni oyo ekesani. Tango bokokoma na chapitre 12 kino 14 na Apocalypse ezali na elilingi mosusu. Kuna mosakoli amoni sanduku na Nzambe. Sikoyo sanduku na Nzambe ezalaki na eteni na liboso na emate, ezalaki na eteni na mibale oyo ebyangami esika elekibule. Oyo Hagion na esika elekibule. Na bongo tozali kokota na eteni mosusu na mosala na nganga monene. Mpe azalaki kokota kaka ye moko na esika wapi ezalaki na sanduku mbala moko na mbula. Mpe ezalaki mokolo na kolongolisama na masumu. Sikoyo ezali na mateya minene tozali na ntango te na kolobela nyonso. Ezali na ba video wala na mateya yango na ntina na ndimbola na makambo oyo nyonso. Mpe na sima na Apocalypse chapitre 15 kino 22 tozali na oyo tobiangi eschatologie. Ezali makambo oyo elobeli nsuka, makambo na suka oyo ekoya na mokili oyo, makambo oyo nano ekomi te kasi oyo ekoya. Mpe soki botangi yango na lolenge oyo bokozwa sosoli na esika wapi tozali na ntango oyo. Ezali na mapamboli nsambo na mokanda na Apocalypse esengo na motangi mpe na bayoki na maloba na kosakola oyo mpe ba oyo batosi makambo masili kokoma makati na yango mpo ete elaka ezali pene pene. Apocalypse 1:3. Mpe na solo Nzambe alingi biso totanga yango, tososola yango, tobatela yango mpo ete ndenge nini bokoki kobatela likambo oyo bososoli te. Na bongo ntango totali mapamboli oyo boni tokondima te ete Nzambe alingi biso tososola oyo mokanda na Apocalypse elobi te. Na solo ezali na lipamboli na kati wana. Sikoyo ndenge nini bato mosusu balobi ete mokanda oyo ekangami oyo ekoyokana te. Boye bosundoli lipamboli oyo. Bato mosusu balobaka solo ete ezali mokanda oyo ekoki kotangisa te mpo ete ezali mpona bakelami mabe. Malamu boni soki ezali na mpona bakelami mabe ndenge nini ekoki kozala na lipamboli soki botangi mpe bobateli yango na motema. Na yokaki mpe mongongo kobima na likolo koloba ete koma ete esengo na bakufi na nkolo bawe bakokufa longwa sasa ipi molimo alobi ete
etika bape malabwali bango mpo ete misala na bango mikobila bango. Apocalypse 14:13 ezali na likanisi na ntina na misala. Misala ezali mpe nzela na lobiko, ezali litomba na lobiko, kasi ezali na lipamboli mpo na bakufi na Kristo, ba oyo bandimi mwana na mpate lokola nzela mpo na lobiko na bango na esika na Babel, ekuke mosusu mpo na kokende pai na Nzambe. Tala na koya lokola moyibi esengo na oyo akengeli mpe abateli bilamba na ye ete atambola bolumbu te mpo amona soni te. Solo esengeli tokangama na bosembo na Kristo. Biso tozali na bosembo te, Kristo azali nde bosembo na biso. Mpe soki totiki likanisi oyo, mpe soki totiki elikia na koya na ye mpo na kobikisa ba oyo na ye, na bongo likama ezali ete tokotambola bolumbu. Apocalypse 19:9 alobaki na ngai ete koma ete esengo na bango basili kobiangama na elamu na libala na mwana na mpate. Alobi na ngai pe ete maloba oyo mazali maloba na Nzambe na solo. Boye na solo ezali na lipamboli na kati soki bobiangami na elamu na libala na mwana na mpate elingi koloba bosangani na mwasi. Bao babimi na lisekwa na liboso bazali na esengo mpe bazali basanto. Bomona ete ezali na lisekwa mibale na sekwa mibale ekomami na Biblia. Lisekwa na liboso ezali lisekwa na bakufi na Kristo mpe bakozala na elambo na libala na mwana na mpate. Mpe na sima ezali na lisekwa na mibale mpe bakozala na elambo mosusu oyo ebiangami elambo na ndeke. Mpe na banzi ete tolingi te kozala na oyo wana. Boye ba oyo bakozala na lisengo na liboso ezali ba oyo bakozala banganga na Nzambe mpe na Kristo mpe bakokonza na ye mbula nkoto moko. Awa bozali na ntango na mbula nkoto moko. Mapamboli sambo tala na koyanoki esengo na oyo akotosaka maloba na kosakola na mokanda oyo Apocalypse 22:7 na kanisi wana elingi koloba mingi koloba koleka mokanda na Apocalypse, kasi Biblia mobimba. Biblia ezali molakisi na biso mpona kotonga ezaleli lisolo na lobiko. Mpe esengo na bango bakosukola bilamba na bango ete bazwa nguya na kolia na nzete na bomoi mpe mpona kokota na bikuke na mboka. Na bongo botosi na Nzambe ezali likambo moko na ntina na monene. Apocalypse 22:14 sikoyo ekozala solo likanisi oyo ekeseni na makambo oyo nyonso. Sikoyo mokanda na Apocalypse ekomami na lolenge moko ekeseni. Tozali kobenga yango bobendani. Ezali lolenge na ezali ekomeli moko ezwami lokola ezali kokotisa makambo na lolenge moko ekesani na ntango. Na bongo ndakisa soki tozwi mokanda na Apocalypse mobimba ekomami na kati na lolenge moko longwa songe kino na se. Mpe biteni na liboso ezali oyo tokobianga loboko na makambo na kala Ecclesia sambo, bilembo sambo, kelelo sambo. Ezali komema biso na songe na etumba monene kati na Kristo na Satana. Kati na balandi na Satana na balandi na Kristo. Mpe loboko na mibale na kotanga kino na katikati ekozala Jerusalem na sika mbula nkoto moko mpe kokoisama na Babylone. Mpe ekomeli oyo elobeli biso wapi tozali na bolandisami na ntango. Mpe soki bososoli ekomeli na mokanda na Apocalypse ekozala mpasi te mpona koyeba yango. Po ete bato mosusu balingi kobwaka biloko na bisika nyonso. Ndakisa ezali na bato mosusu bazali kozwa kelelo mpe babwaki yango na ntango ekoya. Na ndenge mosusu na makambo oyo ekoya mpe bazwi kelelo batindiki yango na makambo oyo na ntango ekoya. Ntango Nzambe akozongisa biloko nyonso. Na solo bozali kobebisa ekomeli. Bokoki kobebisa ekomeli te. Bokoki mpe komona wapi mbeba oyo ezali na elobeli na ema. Ndakisa ntango botali Ecclesia bilembo kelelo
elobeli oyo ezali awa ezali kokangisama na eteni na liboso na bongo tokolobela yango ezali biso kokoba ezali likambo te soki tososoli oyo nyonso na eteni oyo na bongo azali koyebisa biso longwa kala wapi tozali na bolandisami na ntango po ete tokende liboso te biso moko ezengeli tokangama na makomi yango nde lolenge na malamu mpe na kozala kati na mokanda na apokalipse ezali nzoka na likambo mpo ete wana esili yo kotanga eteni na liboso na mokanda mpe okomi na katikati oyo ezali solo apocalypse chapitre 10 11 12 13 14 tokobi kino na 17 ezali na liboke moko na makambo na suka na etumba kati na malamu na mabe ebandi yo kotanga koleka wana okomi kotanga makambo na ndenge na kobaluka po ete ekomeli ezali bongo mpe wana ezali mobulu na solo bozali na makambo na alima te ezali kososolama te mpe mokanda na apocalypse ekomi kotungisa mingi kino bokoki kozongisa yango na alima moko te na bongo soki boyebi ete ezali ekomeli na kobendana bokoki kotanga makomi ndenge ezali kolandisama na anglais kasi bobalola makambo yango na molongo wana yango ekokoma na esika na yango mpe ekozala na bososoli mpe ekomeli oyo ezali na ntina moko ezali kopekisa biso kobebisa mpe koleka sikoyo totala malamu ndenge nini na lolenge moko to mosusu bozali kozwa yango po ete ezala kaka te likanisi na mosusu oyo moto azali kopesa ndakisa bozwi eklezia nsambo bokomona ete na chapitre 2 verset 1 elobi oyo azali kosimba minzoto yango nsambo mpe azali kotambola na kati na bitelemelo na mwinda na olo yango nsambo ezali etielo na minda na olo soki botali na suka na mokanda na apocalypse Jerusalem na sika bokomona na chapitre 21 verset 23 mwana na mpate azali mwinda na yango solo wana bozali na mwinda nde bozali na mwana na mpate lokola mwinda na yango chapitre 2 verset 7 mpona longi na kopesa ye nzela na kolia mbuma na nzete na bomoi na chapitre 22 tozali na makomi na ntina na nzete na bomoi wana bozali na boyokani na kobendana wana ezali na ekuke moko efungwami na apocalypse 3:8 na apocalypse 21:25 na suka bozali na bikuke oyo etikala kokangama te Kristo na kiti na bokonzi na tata na ye apocalypse 3:21 na kiti na bokonzi na tata na ye apocalypse 22 1-3 kiti na bokonzi na nzambe pe mwana na mpate Jerusalem na sika ekomami na 3:12 mpe Jerusalem na sika oyo ezali kokita na 3:11 na koyanoki na 22:7 na koyanoki bozali komona ndenge bobimisi kobendana ndenge ekangami solo boyebi malamu ezali ndenge wana tozali kosalela ezali ndenge wana tozali kokoba sikoyo oyo na ntina monene ezali ete eloko moko ezali kokweya na eteni na liboso na kobendana wana liboso na suka na ntango na ngolu mpo ete nganga monene azali kosala mpe wana elingi koloba ete lobiko efungwami mpo na bato nyonso ntango bokomi na makambo na suka ngolu esili mpo ete bikuke ezali kokangama ata mokete ezali kaka na kufungwama ntango nyonso kiti na bokonzi na nzambe ekomi kiti na bokonzi na nzambe mpe mwana na mpate oyo elingi koloba Kristo azali kokonza na bokonzi na ye na bongo bokoki koluka mpona koyeba esika wapi tozali na kolandisama na ntango mpe bokoki kobebisa na kotiama makambo na esika malamu te yango oyo ezali kosalisa biso mpona kotikala na molongo ntango bokomi na bilembo nsambo mpe bobimisi lisusu lisolo kuna bilembo nsambo elobeli Yesu Kristo mpe bato na ye banyokwami mpe bozali na basekwi oyo bapesami bokonzi awa banyokwami kuna bapesami bokonzi mpe na solo bilembo nsambo esili na eteni oyo boni ngolu esili to efungwami ngolu ezali kaka na kofungwama mpo ete bato oyo bazali nanu konyokwama bazali awa na mabele nzoka na eteni na mibale bapesami bokonzi minyoko na bango eleki bazongisami mpe awa bozali na lola efungwami mpe chapitre 19:11 lola efungwami chapitre 6 mbalata mpembe na mufande na yango chapitre 19 mbalata mpembe na mufande na yango chapitre 6 verset 9 milimo na baoyo babombami basenge esambiselo mpe chapitre 20 milimo na baoyo babomami basekwi mpe bapesami bokonzi lokola basambisi na chapitre 6 7 bayoki balobeli
boyoki balobeli elamba mpembe na chapitre 19 epesameli bango bilamba mpembe. Na chapitre 6 na 19 ayoki boyoki na ntina na mikozi na mapinga na bamosusu basengi baboma bango babomami lisusu bomoni ete kobendana ezali elongo. Mokanda na Apocalypse ezali kotelemisa Kristo na bato na ye na Satana na bato na ye. Mpe bozali na bomisato na Nzambe, bozali na Tata, bozali na Mwana, mpe bozali na Molimo Mosanto. Mpe na balandi na Satana bozali na bomisato na lokuta. Bozali na dragon, nyama, mpe na mosakoli na lokuta. Siko dragon azali wana pona kotalisa Nzambe Tata, nyama bokomona na mokanda na Apocalypse yende azali kozwa esika na Yesu Kristo. Yende akotelemisa bokonzi moko kasi ezali bokonzi na mokili. Bokonzi wapi bato nyonso bakokumbamela ye, mabolongo nyonso ekokwela ye. Nyama azali oyo akokanisi liwa mpe akokanisi lisekwa. Azali Kristo na lokuta. Monguna na Kristo. Monguna na Kristo na esika na Yesu Kristo. Mpo ete na motuye na ndambo misato na mine na lokama monguna Kristo elingi koloba kozala na esika na esengeli toyeba oyo tokolobela. Mpe mosakoli na lokuta oyo azali solo akozwa mosala na Molimo Mosanto na lokuta. Mpe makonzi oyo nyonso misato bakokosa bato na mokili mobimba na kokotisa mibeko na lokuta mpe na kolanda mobikisi na lokuta. Ezali lisolo mabe mpe ebongisami malamu mpe ezali na lokuta. Na ntina ete soki totangi yango malamu te na mozindo tokososola yango te. Boni bokanisi ete mokili ekokosama koleka iyo tote na solo ekokosama yango nde mokanda na Apocalypse elobeli biso. Boni Yesu alobaki nini? Ntango bayekoli na ye babelemaki na ye mpe batunaki ye ete elembo na komonana na yo mpe suka na ekeke kozala nini? Likambo nini na liboso Yesu alobaki? Alobaki tika ete moto moko te akosa bino. Lokuta nde nkombo na lisano wana. Na Mateya oyo ekolanda tokolobela na ntina na lokuta ndenge nanu bosila koyoka yango te. Mpe tokolobela na ntina na makambo mosusu oyo ekotelemisela bino suki. Na bongo bozanga na Mateya wana te. Tokolobela na ntina na makambo ezali koleka kosalama na mokili. Banani wana bazali kosala makambo na molili? Iyo Yesu alobi na salaki na kobombana te. Kasi ezali na makambo ebele ezali kosalama na kobombana mpe mokili oyo bosala mbeba te ekonzami na mangomba na molili. Pe tokotala mangomba oyo na molili mpo ete mokanda oyo ezali kolobela na ntina na oyo ezali kosalama na molili. Bokonzi nyonso na mwana, bokonzi na nyama, bomoni ndenge telemani Hébreu Apocalypse 6:2, bokonzi nyonso na mwana mpe bokonzi na bokokanisi, bokonzi nyonso na nyama. Fungola na liwa mpe na Hades mpe fungola na liburu na bozindo. Apocalypse 9:1 kino 18 na Apocalypse. Awa bozali na botelemani kati na Kristo na bayekoli na ye mpe Satana na bayekoli na ye. Mpe esengi biso kozala na bokebi nyonso mpona kotia yango mpembeni. Boye ozali kokanisa Nzambe na nani? Esaïe 40:18. Nani akokani na nyama? Apocalypse 13:4. Na solo bokonzi na nyama azali somo ebongi tomona yango. Mwana na mpate oyo asili kobomama. Apocalypse 13:8. Moko na mitu ezokisamaki na kufa. Version mosusu elobi ezalaki lokola ezwaki mpota na kufa. Oyo azali mpe azalaki mpe akozala. Apocalypse 1:4. Nyama oyo azalaki nde azali te mpe abelemi kobima. Apocalypse 7:8. Boni bokoki komona ndenge telemani yango tokolobela na ntina na etumba. Mpe eteni na etumba oyo ekozala nyama kasi ebombani. Kombo na ye ezali kobombana. Mpe ebongi to baluka na nsima mpona komona mabongisami mpona kozwa ye. Po ete oyo bozali komona ezali oyo ezali te.
oyo bozali komona ezali oyo ebongisami mpo na bino komona, kasi oyo bozali komona te ezali oyo ebongisami na bino komona te, pe ebongisami mpo na bino koyeba te. Ezali na ntina monene mpo na biso koyeba oyo ezali koleka na nsima na babokisami. Na nsima totangi na Apocalypse 16 na ntina na nkanda na mwana na mpate, na Apocalypse 12:12 totangi na ntina na nkanda na diabolo. Na Apocalypse 7:2-3 elembo na Nzambe ezali na elongi na baoyo bazali kolanda ye, kasi na Apocalypse 13 elembo na nyama ezali na elongi to na loboko. Boni ezali solo te, na bongo tozali na kobendana. Tozali na nkombo na Nzambe na Apocalypse 14:1, mpe tozali na nkombo na nyama na Apocalypse 13:17. Tozali na bikono na Israel na Apocalypse 1:4, mpe tozali na bikono na mabele na Apocalypse 1:7. Tozali na mapinga na lola Apocalypse 19:14, tozali na mapinga na mabele Apocalypse 19:19. Tozali na etumba na ntina na Satana na bato na ye, mpe tozali na etumba na ntina na Kristo na bato na ye, Apocalypse 2:17, etc. Na bongo ezali na etumba, ezali na etumba, ezali na lisolo na etumba. Tozali na elambo na libala na mwana na mpate, tozali na elambo na libala na ndeke, tozali na mwasi na libala na mwana na mpate, tozali na elambo na libala na Babylon, tozali na baposo na mwana na mpate, tozali na baposo na lokuta, tozali na Jerusalem na Nzambe, tozali na Babylon, Ecclesia na Satana, mpe tozali na mokonzi na lola na mabele na mai, mpe tozali na nyama azali kobima longwa na mai, nyama azali kobima longwa na mabele, mpe dragon, mpe tozali na kobenda na oyo nyonso na mokanda na Apocalypse. Soki totangi mokanda na Jeremi, tozali na lisolo na ntina na oyo nyonso ezali kolobela etumba oyo monene. Bomoni ezalaki na lisolo na bolandisami na ntango wapi ezalaki na etumba na solo kati na Babylon na bato na Nzambe. Mpe mosakoli Jeremi azali moto oyo akebisaki mpona koya na Babylon. Koya na Babylon. Boni bato banimaki sango na Jeremi? Te, baningaki yango te, babwakaki ye na libulu, babetaki ye, bakangisaki ye na likonzi, basalelaki ye makambo nyonso na somo mpona kolembisa Jeremi. Balingaki sango wana te, eloko moko te ebongwani. Jeremi 2:11, libota moko basombotami na nde banzambe na bango, nde bazalaki banzambe na solo te, kasi bato na ngai basombotami kembo na bango mpona yango ezali mpamba. Ezali na etumba na ntina na bato na Nzambe. Likolo okamwa na likambo oyo ozala na somo mingi mpe olenga-lenga yawe alobi boye, zambi bato na ngai basali masumu mibale, batiki ngai liziba na mai na bomoi, mpe batimoneli mabulu matombwami na makosimbaka mai te. Ezali lisolo na oyo ekomaki na Jerusalem na nzela na Babylon. Boni bokanisi ete yango ekokaki kokoma na ntango na biso? Bokanisi ekoki kokoma? Bokanisi ete Apocalypse ekokaki komeka kobetela biso lisolo moko na ntina wana? Jeremi 2:26, lokola moyibi akoyoka nsoni wana ekozwama te, boye ndako na Israeli bayoki nsoni. Bango mpe mikozi na bango mpe mikolo na bango mpe banganga na bango mpe basakoli na bango bazali koloba na likonzi ete yo tata na ngai, mpe na libanga ete yo oboti ngai. Zambi babongweli ngai mokongo na bango elongi te, kasi na ntango na pasi na bango bakoloba ete telema mpe bikisa biso. Mpe bazali kotana na este, bazali kokumbamela banzambe mosusu. Wapi banzambe na yo oyo misaleli bango? Tika ete batele masoko bakoyeba okobikisa yo na ntango na pasi na yo. Mpe ete banzambe na yo Juda bazali lokola moto na mboka oyo. Na solo boni bazalaki na banzambe ebele yo tote. Iyo bokanisi ete kozala banzambe ebele na mikolo na suka. Na ndimi mpe yango. Deutéronome 4:28. Kuna bakosalela banzambe na nzete mpe na libanga baoyo basalami na maboko te, bakotalaka te, mpe bakoyokaka te, mpe bakoliaka mpe lumbutaka te. Daniel 5:23, kasi ominyetolaki liboso na nkolo na lola mpe okotisaki bisaleli na ndako na ye liboso na yo, mpe yo na makango na yo bomelaki vinyo na yango, mpe osanzolaki banzambe na palata mpe na olo mpe na motako mpe na ebende mpe na nzete mpe na libanga, bao bamoni te mpe bakoki te mpe bayebi te nde Nzambe oyo kopema na yo ezali na loboko na ye, mpe nzela na yo nyonso ezali na ye, okomisaki ye te. Makambo moko wana ezali koleka na ntango na biso. Mpe bazali kosalela banzambe mosusu lelo tozali lisusu na banzambe mosusu. Bokeseni ezali te. Tozonga na ntango na kala na kolakisa bino na mokuse oyo makambo ezalaki kokokana na yango. Awa tozali na esika moko babyangi Europas, mpe ezali na Syrie.
ezali awa na bitika na mboka na kala sikoyo tokoki kokita kuna na motuka oyo kasi ezalaki moke yango toponaki mutuka oyo na talo kuna mpe totambolaki mingi ba kilometre ebele na kati na Mercedes oyo na kala na esika oyo mpe oyo ezali oyo ekokani na yango nyonso ebebaki bokoki kondima te mutuka na ndenge wana ekotambolaka mpe ezali na makomi na ntina liboso wana motuka makasi na mbango koleka malamu moto oyo azali arabe amemaki biso na mboka na kala mpe awa bokoki kokuta bikuke na ebandeli mpe makonzi na bango mpe ndako na tempelo na Adonis, tempelo na Zeus mpe bitonga nyonso oyo na kala ezalaki mboka na sima na lingomba na ebandeli na bakristo mpe na mboka oyo bozalaki na eklesia na bakristo ezali kamona ntina monene mpe tango bozali kotala makonzi ezalaki oyo na ndako moke mpe ezalaki solo wana bakristo bazalaki kosanganela mpe kaka na mboka moko wana bozalaki na tempelo mosusu bato bazalaki kokende na tempelo na Adonis ndakisa azalaki mwana na Nzambe soki bolingi ezalaki na bokokanisi na mwana na Nzambe mpe ezalaki kokokana na nini malamu bokoki kotala malamu makonzi mpe na solo ezalaki na ndako moko awa mpe bozalaki kokotela awa mpe kuna ezalaki na ndako na katikati na bifelo mibale na mopanzi nyonso mpe awa ezalaki na makonzi oyo ezalaki kokabola ndako yango na oyo mosusu na mopanzi mpe ezalaki na etumbelo na ndako nyonso mpe ezalaki na etumbelo na liboso na katikati sikoyo nani azali kotonga boyelelo katedral nyonso na etando na mokili ezali na etonga oyo katedral nyonso boni ezali likambo na ntina te sikoyo tokokaki kokota na mozindo kasi tokosala yango te iyo batongi nyonso boye kaka boye sikoyo ezali awa na ebale na Efrate mpe tokolobela yango elilingi kitoko na Babylone soki bolingi awa bamemi biso na tempelo na Zeus tata na banzambe mpe soki bokei na Siri Nzambe akenda sango koleka azali Nzambe mwasi na nkelo mpe awa nde batimolaki mari oyo mpe bakutaki biloko moko na ntina koleka kuna na se ndakisa batongaki na mabele na lima briki na mabele na lima Biblia elobeli biso ete Babilone etongamaki na briki na mabele na lima oyo bazalaki kotumba na moto awa bozali na tempelo na Bacchus ezalaki na Liban ezali pe kitoko oyo bozali komona awa ezali na likonzi molai oyo bakutaki na Balbek ezalaki likonzi molai koleka nyonso na mokili kino bakutaki mosusu oyo bamonaki yango na mbula 1993 pe bokoki komona molai na moto oyo kino bino yango moko oyo ezali ngai nazali kosimba yango kaka boyebi moto kite ezali molai koleka bokoki kokanisa te molai na ndako oyo nyonso ezali solo makonzi te ezali awa na moko babwakaki kasi ezali na moto akaneli yango lokola ematelo mpe bamemi nyonso oyo mpe batongelaki yango tempelo nyonso na bango moko ekwei wana makonzi na mabanga na se awa ezali mabanga oyo minene ndenge nini bazalaki komema yango moto moko te ayebi oyo ezali tempelo na Bacchus mpe basalelaki yango lokola tempelo na Baal yango wana mboka oyo ebyangami kino lelo Balbek na beteli bino lisolo moke na botombokeli Nzambe na ntango na kala mpe mpona kokanisa yango na ntango na biso awa na Balbek bokomona tempelo na Bacchus oyo ezali tempelo na Jupiter ezali na makonzi motoba ezali nanu na kotelema kitoko makasi mpe moi ezali kobeta na makonzi ezali lolenge na kokumbamela moi na solo Bacchus Nzambe na milangwa mpe na feti ntango mosusu likonzi oyo ezalaki mpe komela na yebite pe soki bopusani na etumbelo na Jupiter ndakisa bokokuta etonga oyo ezali na solo mpenza oyo ekokali na Nzambe Quetzalcoatl na Amérique du Sud mpe boyebi longwa wapi sambela na Amérique du Sud ekomaki mpe bozalaki na Venus na nkosi na mopanzi Biblia elobeli na ntina na nkosi na mapapu na mpongo lokola elembo na Babylone mpe bozali na etonga oyo na mopanzi na awa
zelo na ekulusu na kati ezalaki elembo na Baal bokokuta yango na ebele na eklezia lelo. Soki bopusani mingi na tempelo na Jupiter bokokuta bitonga mosusu na ntina nkosi etimolami mosusu na makonzi. Bozalaki na baswastika bisika nyonso ezalaki elembo na kokumba mbela moi kuna ezalaki molai. Bokokuta baswastika wana kaka na se na makaka na Buddha. Babudiste basalelaka mpenza bilembo moko oyo ezalaki na tempelo na Baal. Bokomona pe yango na bokomona yango na etimolami na Barome na ntango na kala. Wana bokokuta yango na ntango na Bahittite baswastika. Bokokuta elembo na zelo na eloko na kati oyo bazalaki kosalela na ntango wana. Bokokuta etumbelo mpe makonzi na mbeka. Sanduku misato na banzambe misato na kati na solo ezalaki tata, mama na mwana na kati kuna. Aho bozali na elembo mosusu na ntina bazali kosalela lelo. Komu na ndeke na fokon bandeke ebani mingi. Pe bitonga na ntina lokola oyo ndakisa. Bokoloba nini pona etonga oyo? Ekokani na mozoto na David boete. Sikoyo mozoto oyo ekokani na mozoto na David te. Mpe bokokuta mozoto na David na Biblia. Ezali mozoto oyo basalelaki kutu na ntango na Bahittite. Ezali elembo na Baal. Bokomona ete Islam esalelaka yango oyo ezali nkombo na Allah na kati na hexagram. Mpe awa bokomona alm na kati na Bahindu basalelaka yango. Basalelaki yango mpona kokumba mela Baal. Ndambo na sanza na monzoto na kati na ekulusu na kati na sanza lokola bazali kosalela yango na Islam. Bokokuta yango epai na Bahittite. Elembo oyo awa bokomona ete bazali kosalela yango na OTAN lelo. Banje ngulu mwasi alati mini jupe na elamba asimbi kopo na olo na loboko na ye. Ezali elembo oyo ezali kolakisa biso ete bilembo oyo na tempelo na Baal ekokanaki na bilembo oyo mokanda na Apocalypse ezali kosalela mpe na kati na mokili na biso lelo. Mpe tokokokanisa na ngonga oyo tokozala elongo awa oyo elekaki mpe na nsima oyo ezali koleka lelo. Botelemeli monene na Nzambe ezalaki kala. Botelemeli monene ezali mpe lelo. Kristo akitisami ndenge lelo ndenge moko akitisamaki na ntango na kala. Ntango ekoki na kozongisa ye na katikati mpona kopesa ye nguya na ye esika oyo ebongi na ye. Na eteni na biso tosili koleka tomonaki bilembo mosusu oyo tomonaki na tempelo na Baal mpe na tempelo na Bel. Mpe elembo moko na ntina moko ezalaki oyo ezalaki likolo awa bokokuta na Baalbek na tempelo na Baal. Ezali mwasi asimbi kopo na loboko na ye. Sikoyo mokanda na Apocalypse elobeli na ntina na mwasi oyo afandi likolo na nyama oyo azalaki na kopo asimbaki kopo na olo na loboko na ye. Soki bokoti na tempelo oyo nyonso bokokuta ete ezalaki tempelo na liwa. Bokokuta kaka malita na mikuwa na kati. Boni boyebaki ete ezali na te na katedrale moko wapi bokotambola likolo na bawei te na mokili. Katedrale moko te ekoki kotongama na kozanga nzoto na mowei. Na solo katedrale nyonso ezali nkunda. Mpe bokoki kosala misa te na katedrale moko to eklezia ezangi mikuwa na bato bakufa na kati na ndako yango to na katedrale yango. Mpe soki bozali kotambola likolo na katedrale na minene bozali kotambola likolo na nzoto na bawei. Soki bokoti na tempelo na Baal bokokuta banje na mike. Esika wapi na Biblia bozali kotanga na ntina na banje mike? Esika ata moko te. Banje balakisami na Biblia lokola bikelamu mibali na nguya makasi pe lokola bikelamu minene. Na tempelo na Baal bokomisi bango bikelamu mike koleka lokola banzambe mike. Banje mike bango wana na tempelo na Baal esika wapi bokokuta bango lelo?
bokokuta bango na mangomba nyonso. Sikoyo totala nanu awa elembo na ntina likolo na etonga tobenda bilili moke bokomona mpongo atelemi likolo na fungola. Ezali na mangomba oyo bazali kosalela elembo oyo lelo. Wana bozali na nzambe monene Osiris na mapapu mpe mbuma na olene mpe bokokuta banzambe mibali mpe banzambe basi na ekobo soki bolingi na kati na ba hexagram na ba hexagone mpe bokokuta ba hexagram na ba hexagone likolo na tempelo na bal ndenge bozali komona yango awa soki bobaki miso likolo. Oyo ezali mboka na Mandalala Palmyre mpe ezali na likonzi molai oyo eleki nyonso na mokili na molai kino lelo. Ata lelo ezali kaka na nzete na Mandalala likolo awa mpe ezali awa likonzi na molai koleka nyonso na Rome oyo ezali kino lelo. Soki botali yango malamu ezali kaka kitoko. Mpe soki botali na sima na yango bokomona tempelo na Bel. Sikoyo loban oyo Bel bazali kosalela yango lelo mingi na ba kompagnie. Pe bokokuta ebele na kati na bango oyo bazali kosalela Bel na mokili lelo. Oyo ezali tempelo na Bel oyo ebatelami malamu koleka na mokili lelo. Na bozindo ezali lolenge mosusu na Bal. Mpe lopango oyo libanda mpo ete yango nde esika bazalaki kopesela mbeka, bazalaki mpe na esika na bule mpe na esika na elekibule. Etongamaki kaka ndenge moko na oyo na Israel. Kasi na solo Satana azali mwange oyo abwakamaki longwa lola mpe azalaki na elakisami wana. Boye ezali likokanisi na lisolo na lola. Soki botali malamu likolo na plafond bozali na elembo na moi mpe bozali na nzete na Mandalala mpe bozali na banzambe balakisami na bilembo na mbuma na olene mpe limona na anana mpe bokokuta mitole na nzinga na miso na nzinga na banzambe na moi lisusu bokokuta nsala mpe mpongo na biloko na ntina likolo na efelo oyo kuti tolobeli te. Oyo ezali na ntina monene ezali epelelo na Lucifer. Oyo ezali epelelo na Bal. Boni ezali kokokana na nini? Botala torche olympique malamu. Ekokani mpeza na torche olympique. Na solo bapelisaka kaka mosusu mokolo moko soki botali television batindaka losambo na nani? Na Apollon. Nzambe moi. Ekufi lelo te ezwi kaka lolenge mosusu. Na solo bozali na miwiti mpona Bacchus. Bokozala na fololo na sosana mpe na batriangle mpe na bilima na mabele na yango bilembo na basi moko yango oyo mpe bange na mapapu na kati na mbuma na olene mpe awa triangle oyo na kobaluka na mapapu na mpongo na kati elembo oyo bazali kosalela yango lelo na mangomba minene na politiki na mokili. Mpe tozali na biloko oyo tokotala malamu na mokanda na Apocalypse. Mpongo na lolenge na ye nyonso azali elembo na mboka ebele na mokili. Boye mokanda na Apocalypse ekolobela biso na ntina na etumba oyo monene kati na malamu na mabe. Etumba oyo monene kati na kokumbamela banzambe mosusu na kokumbamela nzambe na solo. Mpe tokomona makambo oyo ekokawisa bino. Tokotala na bonene na mosala na nsima na mabongisi ndenge nini lelo na mokili ezali solo kotelemisa bokonzi mosusu. Pe mokanda na Apocalypse kebisi biso na ntina na makambo oyo. Sikoyo tososola chapitre 1 verset moko na moko. Oyo emoniseli na Yesu Kristo epesami nzambe na ye mpo na kotalisa baumbu na ye makambo makobima noki. Kitoko mingi. Kitoko mingi. Boye akolobela biso liboso na ntango oyo ekoya. Sikoyo soki moto azali na nguya na kolobela bino na koloba ndenge moko. Na solo lisakoli ebongolaki ngai longwa na mowangani na nzambe. Lisakoli ebongolaki ngai longwa na mowangani na nzambe kino na kokomisa nga mondimi. Mpe boumeli elakisi ngai nalanda Yesu Kristo. Azali kaka na makomite. Azali solo, azali moto na kondimela. Abongi mpo na kondimela ye. Bilaka na ye ezali iyo mpe ezali amen.
alobi na kotika bino soki mokete pe na kosundela bino soki mokete pe na monaki ete ye azali moto oyo na kondimela atindi mwaje na ye na koyebisa Jean moumbu na ye yango boye Jean azwi sikoyo emoniseli oyo ye Jean atatoli mpo na makambo nyonso mamonaki ye mpo na liloba na Nzambe pe litatoli na Yesu Kristo na bongo tokolobela na ntina na makambo na somo koleka na Mateya oyo ekoya mpe nalobi lisusu na bino ekozala oyo nanu botikala koyoka te liboso mpe bato bakoloba na ngai mpo na nini okangami kaka na oyo diabolo azali kosala mpo na nini te kolobela kaka Yesu na kosepela kosala bongo na kosepela koloba kaka mpo na Yesu kasi likambo moko ezali wana okoyoka ndenge nini soki ozali na mwana oyo olingaka mingi koleka tolobela na ntina na bolingo toloba ozali na mwana oyo olingaka mingi penza kasi oyebi ete mwana yango akangami na makambo mabe pe mwana wana akobeba soki akobi na makambo yango okoyoka ndenge nini ezali te okosala nini ezali te koloba na mwana mama alingi yo mpo ete makanisi na mwana ezali na oyo azali kosala na solo soki mwana na yo akangami na drogue ezali malamu koyebisa ye olingi ye kasi boni eleki malamu te kokebisa mwana iyo to te iyo mpe na kosalaka wana tozali kosala nini tozali kobokola mwana na ntina na nini na makamba na drogue bongo te mpe toyebisi mwana tala oyo ekokomela yo oyo wana pe mosusu wana boni bozali koyoka te esengeli likambo moko esalama na motema kasi makambo oyo ezali na ntina mpo ete mwana azwa mokano na suka to soki omoni mwana na yo akoti na mangomba moko oyo ezali komema na mabe boni okoloba te na mwana ete awa ezali na lokuta na lingomba oyo na bakosami oyo bazali kosala iyo to te boni okolinga kobikisa mwana te na makambo oyo nyonso iyo kasi mawa mingi ezali na ebele na lokuta na makambo mingi oyo ezali komema na nzela oyo molai na kufa pe tokobimisa yango polele mpe ezali pasi tokolobela yango na ndenge na malamu te kasi mpo na nini tozali kosala bongo mpo ete soki tolengi bato bapona nini oyo malamu mpe soki tokoki kozwa lolenge nyonso na kati na mokili tokoki koloba oyo ezali lokuta mpo na ntina na oyo wana na ntina na wana na ntina na wana kuna na solo ekotikala kaka moto moko ye wana Yesu Kristo bongo na mozindo oyo tozali kosala ezali ete tozali kolanda na nzela na kolongolisa tokotala na biteni nyonso na Babilone mpe nsima tokomona ete ntango mosusu tokangamaki banso na motambo biso nyonso tokosamaki moto nyonso kati na biso ndenge tofandi awa lelo tokosamaki nde ezali likanisi na somo kasi na suka ezali komonisama ete kaka moto moko nde azali moto na kondimela mpe ye Yesu Kristo mpe kaka ye akoki kobikisa yo nazali ekuke nazali nzela nazali liloba oyo akondimela ngai akokufa soki mokete yango nde alobi to ezali bosolo to ezali lokuta soki mokili elingi kosangana pe kosala libota moko na esengo wapi tokotikela na makambo nyonso ezali kolobama na mokili ezali bosolo to ezali bosolo esangani na lokuta boyebisa ngai pe esengeli tomona soki nzela nyonso wana ezali komema na Nzambe to soki ezali na nzela kaka moko ezali komema na Nzambe pe esengeli koponela na likambo wana boy ye Jean atatoli mpo na makambo nyonso mamonaki ye mpo na liloba na Nzambe mpe litatoli na Yesu Kristo
liloba na nzambe na masakoli na Biblia tokosolola yango. Esengo na motangi mpe na bayoki na maloba na kosakola oyo mpe ba oyo batosi makambo masili kokoma matango kati na yango mpo ete elaka ezali penepene. Apocalypse 1:13. Jean epai na mangomba sambo kati na Azia. Tokolobele yango na mozino na lite elandi. Ngolu mpe kimia na bino kouta na oyo azali mpe akozala. Mpe na milimo sambo liboso na kiti na bokonzi na ye. Sikoyo na solo Biblia elakisi ete tozali na nzambe moko. Tata papa tata mwana mpe molimo mosanto. Mpe motuya nsambo awa ezali motuya na kobonga. Tokomona ete ezali mpe na ntango nsambo. Ekolobela biso na makambo oyo na ntina na ntango ekabolami na biteni nsambo. Mpe milimo nsambo liboso na nzambe ezali molimo na nzambe moko. Motuya nsambo ebongi ntango nyonso na makambo nyonso. Molimo moko. Na bongo ebongi te totungisama mpe tokanisa ete ezali na milimo ebele. Po esengeli Biblia eza na boyokani na yango moko. Mpe na sima eteni monene na Apocalypse chapitre 1. Ezali kotalisa biso nani azali mokolo na maloba. Mpe ekomami na ekomeli moko na kokamwa. Ekomami na lolenge moko ebiangami epanados. Siko epanados ezali lokola kobendana. Kasi ekesali na yango na talaka boye ete esika na kolobela makambo yango ezali kolakisa yango na bolandisami na yango. Nandakisa epanados oyo ezali bolandisami na maloba oyo elingi kobimisa likanisi moko ekesani. Ezali 55:4 bokotanga na ntina na motatoli. Mpe ezali loba na kati na Apocalypse 1:5 ezwami na Esaïe. Mpe ntango bokomi na suka ezali na liloba mosusu na Apocalypse 1:16 ezali na verse oyo mpe ezwami na Esaïe. Na sima ezali na mosusu oyo mosusu ekomami Apocalypse 1:7 elobeli biso na ntina na boyei na mapata ezali liloba na Daniel 7:13. Mpe bozali na oyo na suka awa Apocalypse 1:13 wapi alobeli nganga monene mpe ezali liloba na Daniel 7:9. Mpe lisusu oyo na liboso na oyo na suka na Esaïe oyo na mibale na oyo na suka ezwami na Daniel oyo na misato na oyo na misato na suka ezwami na Zakari na nsima ezali na mibale na katikati bumbum. Wana ebimisi mama na likambo ezali epanados. Mpe mama na likambo ezali nazali alpha na omega. Soki bolongoli moko bozali na epanados te esengeli ezala mibale na katikati. Pe Biblia ba version misusu na Biblia elobi na bazi Biblia ekomilwa mbola yango moko pona nini elobi nyonso mibale mbala moko bomeka kolongola kaka moko nde bokobebisa lolenge na yango bokoki kolongola ilobo moko na te na Biblia soki te bokotungisama. Moto akoomela bobele na lipa te kasi na liloba nyonso ebimi na monoko na nzambe. Ebongo esengeli biso koyeba malamu ete tozali kotanga nyonso lite oyo ekoya na ntina oyo likambo kitoko bisika nyonso mokanda na Apocalypse chapitre 1 lakisi po ete Yesu Kristo azali nazali oyo na monene azali nzambe. Sikoyo ezali na likambo lelo ezali na likambo po ete soki Yesu azali nzambe pe soki Yesu azali nzela solo mpe bomoi pe soki Yesu azali nzela kaka moko oyo bokobikisamela na bongo bozali na likambo soki bolingi kozala elongo na sambela nyonso na mokili. Po ete sengeli Yesu akita na ndenge na komikomisa na lolenge na bato mosusu nyonso. Sikoyo tozali na likambo na solo mokili ekoki komipesa makoki te na koloba liboke moko na kozwa liboke moko na bato kotia yango likolo na mosusu. Boni bokoki konyima elongo na ngai ete mokili oyo na biso lelo bokoki kozala na yango te mpe ebongi akitisama mpo ete mosusu batombolama moke. Boni bozali komona yango ndenge nini? Bozali kobimisa mpasi na kolongolisa. Elingi koloba bozali kokomisa mpasi koleka mpo na ye kolongolisama na ntina ete bokopona kolongolisama na ndambo. Boni bososoli yango bokanisela yango. To azali oyo alobi azali, to azali te oyo alobi azali. Pe na Yesu Kristo ye motatoli na sembo ye mobotami na liboso kati na bakufi mpe mokozi na bakozi na se ye alingaki biso mpe asukoli biso na masumu na ye na makila na ye. Boni alobeli biso nyonso na ntina na Yesu hiyo to te.
boni azali kolongolisa mate akesani to ezali eloko moko ezali na molongo moko na eloko mosusu nazali koloba mabe na tina lingomba moko te nazali kaka komituna boni Yesu soki Yesu akokani na toloba Buddha na makomi oyo ekesani hiyo tote boni akokani na Zoroastre boni akokani na Shiva hiyo tote Osiris hiyo tote te po ete oyo ekeseni alingaki biso asukolaki biso azali mokonzi na bakonzi azali mokonzi na banso mpe azali kaka ye moko akoki kobikisa mpo ete azali kaka ye moko azali nani Nzambe boni boyebi bokeseni ezali kati na bakristo na sambele mosusu na mokili bokeseni ezali oyo ete lilita na Kristo ezali pamba bokristo ezali sambela moko kaka na mokili oyo ezali kopesa ntina na makambo na mokili mobulu oyo tozali na kati na yango mpe yango nde ezali sambela kaka moko na mokili oyo ezali na eyano na makambo wana pe sambela nyonso ezali koluka eyano na bango na misala na bango pe soki bazwi te bazali komeka mpe komeka lisusu na kozongisama na nzoto mbala ebele kino bokomona bango malamu boni ezali malamu to mabe koleka bazalaki kosala na solo malamu te kaka mpona ntina wana kasi bokristo ezali kopesa ntina mpe epesi eyano ezali kolobela biso ntina mpe lolenge nini ezali te na sambela mosusu na mokili oyo ezali kosala bongo mpe bokristo ezali na liloba na Nzambe oyo ezali liloba na Nzambe ekweyisamaka te oyo babundisaki na lolenge nyonso na makambo na boyebi na makambo na kala kino na lobiko pe boyebi nini Biblia etelemelaki mimekano nyonso na ntango ezali bobele mokanda moko na etando na mokili oyo edimamaki na makambo na boyebi na bokundoli na makambo na kala mpe na kotalela bozalani na lobiko ezali kolongola bato na esika bazali mpe ebongoli bango na eloko mosusu ezali na mokanda moko te ekokani na yango mpe atako mokili mobimba elakisi eloko mosusu lokola lelo bazali kosala bondimela ngai bozwa bavideo oyo na ntina na bokeli mpe bokobi mpe botala yango bokamata mokano na nsima bino bokoyoka yango kofandisama na bosolo na boyebi nazalaki molakisi na etelo monene mbula ntuku misato nazalaki molakisi na boyebi na banyama nazalaki bobeli ngai moko na etelo na likolo na mokili oyo nazalaki kondimela bokobi te ezalaki mpasi mpe azalisi biso bokonzi na banganga mpona Nzambe tata na ye mpona ye nkembo na nguya libela na libela tala azali koya na mapata mpe miso nyonso ekotala ye ata bango batobolaki ye mpe mabota nyonso na se bakolela na ntina na ye bobele bongo elingi koloba bato mingi na esika na esengo oyo nakoya na Kristo bakosala nini bakolela ezali na lisolo ekeseni na oyo balobaka ata na kati na bakristo ete bato nyonso bazali kozongisama na bokonzi mpe libaku na mibale mingi bazali kondima te tokoki kutu bazali kondima ete tokoki kutu kozela liso komona ye te tokozala kuna mosika na kosenzwa boni Biblia elobi bongo nazali alfa na omega azali awa na katikati na epanados ebandeli mpe suka so nkolo alobi bongo ye oyo azali mpe azalaki mpe akozala oyo na nguya aleki nyonso ezali alobeli kitoko Yesu na kati na mokanda na Apokalipsi amonisami kaka lokola mokonzi na bakonzi to mobikisi na mokili te kasi amonisami mpe lokola Nzambe soki tokitisi Yesu koleka oyo azali wana nazali na kobanga mingi tozali na mobikisi te po ete mobikisi oyo akozala na masumu moko na biso kasi azali Nzambe ngai Jean ndeko na bino mosangani na bino kati na pasi na bokonzi na mpiko kati na Yesu ngai nazalaki na esanga ebyanga Patmos mpona liloba na Nzambe mpe mpona litatoli na ntina na Yesu Kristo ezali loba na bosakoli mpona ntango nyonso mpe soki oteyi lisakoli okozala na motungisi boni bongisi banso mpo na oyo ekoya
tokomona na moko na makambo oyo ezali somo. Tokomona makambo na ntina monene. Nazalaki kati na molimo na mokolo na nkolo, mpe nayoki mongongo monene na nsima na ngai lokola mongongo na kelelo. Apocalypse 1:8-10. Na boye mokolo nini ezalaki kati na molimo? Nazalaki kati na molimo na mokolo na nkolo. Apocalypse 1:10. Soki okopengwisa lokolo na yo na mokolo na sabata, mpe okoboya kosala misala na yo na mokolo na ngai na bule, mpe okobianga sabata ete na esengo, mpe mokolo na bule na yawe ete ezala na lokumu. Ezayi 58:13. ezali bobele mokolo moko ebiangami mokolo na nkolo. Mpe na solo azalaki na kati na molimo mokolo na sabata. Kasi Mark alobeli biso mpo na likambo oyo ete mwana na moto azali mokonzi na sabata. Boye na solo azalaki na kati na molimo mokolo oyo mokolo na sabata. Mpe Nzambe amonisaki ye oyo elingaki koleka na mokili oyo. Elobi ete azali ebandeli mpe suka, mpe na yango ezali yo komona okoma yango kati na buku, mpe tinda yango na mangomba oyo nsambo. Sikoyo nazali kokota na mozindo na litewe ekoya. Okotinda yango na mangomba oyo nsambo: Efes, Smyrne, Pergam, Thyatire, Sarde, Philadelphie na Laodicée. Nkombo nyonso ezali na ndimbola ekeseni, ata esika ezali na ndimbola. Apocalypse 1:11. Na bongoli nzoto kotala soki mongongo na nani ezali koloba na ngai, esili ngai kobongwa na moni bitelemeli na mwinda na olo sambo. Boni amoni Yesu wapi? Na eteni nini na ema amonaki Yesu? Amonaki ye na esika na bule. Mpe na solo tozali peza na ntango. Mosala na nganga monene etiami na esika na bule. Na esika na bule eleki bule te. Ezali awa Yom Kippur te. Mokolo na kosambisa ezali liboso na esambiselo na suka. Mpe tozali na kotale na lisolo liboso na suka na ntango na ngolu. Yesu azali kosala na esika na bule. Kuna nde amonaki ye, mpo amonaki ye kosala na kati na bitelemelo na mwinda. Na makambo na kala ezali na ntina mingi. Soki bolandi nzela oyo na mikanda na kala, mpe soki botali mboka wana malamu, Efes, Smyrne, Pergam, Thyatire, Sarde, Philadelphie na Laodicée, ezali na nzela na kala na mikanda. Mpe tokolobela yango na lite oyo elandi. Pe azali na emoneli monene na mosala kati na bitelemelo na mwinda na wolo nsambo. Mpe bitelemelo etelemi lokola nini? Mwinda na mokili. Yesu azali mwinda na mokili. Apocalypse 1:13. Mpe na kati na bitelemelo na mwinda yango, moto moko na lolenge na mwana na moto. Yesu nganga monene, yende azali mwinda na mokili. Yende lipalongwa na lola lipa etandami. Yende azali kobondela mpona yo. Azali etumbelo na malasi oyo ezali komata. Ezali mosala na Kristo na kokomisisa mabondeli na biso kitoko epai na Nzambe. Epai na Nzambe na nzela na ye. Azali oyo abatelaka biso, mpe azali kosala kati na biso mpona kobongola biso mitema na mabanga na mitema na mosuni. Ezali elilingi oyo tozali na yango mpona Yesu Kristo, oyo azali kokanisela biso mpe kokonza nyonso. Ayebi mpenza oyo ekoleka, mpe abongisi na mozindo ndenge nini azali kotika botomboki efandisama na lolenge ezali na ntango na biso. Sikoyo boyebi ezali kokamwisa ngai, soki nazalaki Nzambe ekoki kozala mobulu. Ekokaki kozala mobulu. Matondo Nzambe, nazali Nzambe te. Po ete nakokaki kozala na motema molai te lokola ye. Na ndenge azali kotika botomboki ezala ndenge ezali wana. Pe ndenge nini azali kotika yango kokola mpe kobota mbuma, mpo ete moto nyonso amona oyo ezali. Na yango soki botali mokili lelo ezali esika na malamu te. Ezali esika na malamu te. Na mboka mosusu na uti na Afrique du Sud,
ndako na biso ezali lokola boloko. Koboma boye, koboma kuna, koboma awa, baboko libibwele nkoto mine ibasili kobomana. Bondi melangai. Ezali somo oyo ezali koleka. Mpe moto moko te ayebi yango. Soki bozwi mboka lokola Zimbabwe bamemami libanda na mabele na bango. Ezangi bule na makambo nyonso lelo. Tozali solo koumela na tango na somo. Ezangi kobatela mimalamu mpo na bilenge basi, ezangi kobatela mimalamu mpo na elenge mobali azali kati na kotambola na nzela mikolo oyo. Tozali na mokili nini? Awa bozali kotala na makambo na somo oyo ezali kosalama na mokili lelo, bozali kotuna ndenge nini Nzambe azali kotika yango. Nzambe azali kotika masumu na botomboki ebela kino moto nyonso akomona oyo ezali bososoli mpona kopona kati na nzela malamu na Nzambe to nzela na moto. Pe ezali mosala na bolingo. Pe na kati na bobangi mpe mutungisi ezali na esika moko na kimia wapi abyangi mpe alobi boya liboso na ngai. Bino nyonso bozali kolemba na mosala mpe kokumba bozito mpe na kopesa bino kimia. Solo tokoki kozwa kimia na kati na motungisi. Mpe tokoki koluka kotambola na bomoi mpe kotala nzube nkamba na nzube na mikakatano. Mpe tokoki kolinga kotala na fololo na sosana mpe mbuma kitoko. Ezali kopona na biso. Mpe soki toponi moko tokopona mawa. Soki toponi mosusu na kati na mawa tokoki kozwa kimia. Yango nyonso wana nde Yesu azali. Azali o azali na kati na bitelemelo na mwinda, azali mwinda na mokili. Kasi bitelemelo na mwinda elakisi eklezia o esengeli emema mwinda na mokili na bikeke nyonso. Pe na kati na bitelemelo na mwinda yango moto moko na lolenge na mwana na moto. Alati elamba kino matambe mpe azinga mitolo na nkamba na wolo. Na tangi version King James. Soki ntango mosusu ekomi na kala kasi tozali na maloba nyonso. Suki na mutu na ye mpembe lokola nkunza na mpate mpembe mpe miso na ye lokola epeleli na moto. Eloko moko te ezali koleka bosembo kitoko. Makolo na ye mazalaki lokola motako mongengi sami pe na moko esili kotela na litumbu mpe mongongo na ye lokola mongongo na mai monene. Apocalypse 1:13-15. Ezalaki mongongo na Nzambe. Yesu amoni sami lokola Nzambe. Ekela mute. Azali ye oyo azali mpe azali koya libela na libela. Yende abongisaki mosala na bokeli. Yende alobaki mpe nyonso ebimaki. Yango nde emonisami awa. Emoneli oyo bozali na yango mpona ye awa ezali mpe oyo Daniel azalaki na yango, Ezekiel azalaki komonisa mpe boye azali komona Yawe. Yende amonaki. Na loboko na ye na mobali asimbi mizoto sambo pe mopanga ebimi na monoko na ye mopelaki na bipai nyonso mibale. Elongi na ye ezali loba na Nzambe, elongi na ye ezalaki lokola moi na kongenga na makasi na yango. Wana bozali na mwana na bosembo na solo mpe likokanisi ezangi makasi na bokumbameli na moi. Wana emoni ngai ye na kwei epai na makolo na ye lokola mokufi nde atieli ngai loboko na ye na mobali mpe alobi ete kobanga te ngai moto na liboso mpe moto na suka. Mpe soki bokomema sango moko na ndako lelo ezali oyo na nyonso oyo tokotanga na mateya nyonso oyo kobanga te nazali moto na liboso mpe moto na suka. Mpe moto na bomoi nakufaki nde nazali na bomoi libela na libela nazali na mafongolo nakufa mpe na ewelo. Bobele ye moto akoki kobikisa yo mpe alakaki akosala yango. Na bongo koma makambo mamoni yo, makambo mazali mpe makambo makomi, makobima na nsima na oyo. Oyo nde fungola. Ndenge nini toyokelaka oyo mokanda na Apocalypse ezali kolobela biso, ezali koloba mpona oyo monaki, oyo ezali sikoyo. Mpe oyo ezali mosakoli azali komona na emoneli mpe akangisi yango na ntango. Mpe makambo oyo ekoya na nsima na yango ezali nini? Ezali ntango ekoya. Mpe ndenge nini tozali kotanga mokanda na Apocalypse. Na solo soki ezali fungola wana ekangami na oyo eleka pe
na kolandisama na makambo kino ntango ekoya yo to te. Nzambe azali sembo. Boni akokoma mokanda mpe kotia yango na Biblia, mpe kopesa yango na bato na koloba mokanda yango oyo kasi ezali mpo na bino te. Wow, ezali kaka mpo na baoyo baomelaka na nsima mbula koto mibale. To Nzambe atie sango na kati mpo na bikeke nyonso na bato na mokanda na ye, iyo te. Nzambe azali sembo. Kasi tozali na mangomba mobimba lelo, bazali kozwa mokanda na Apocalypse mpe batindiki yango na yango na tango ekoya. Na solo na bikeke na bato oyo bakozala te awa ntango makambo wana ezali koleka. Na solo na lingomba nyonso ekozala esili kokende mpe kobuta ntango yango wana ekoleka. Boni wana ezali kososolama te. Mokanda na Apocalypse ezali kolandisama mpe ezali kaka kokoba. Oyo ezali kokoma na sima ekangisami na bato bakoya na sima, oyo ekoya na ekeke ekoya ekangami na bango, mpe tozali na bolandisami mobimba na nzela kino suka wana ekangami na biso nyonso. Mpe na solo na makambo minene oyo ekosukisama na ntango. Mpona libombami na mizoto yango nsambo mimonaki yo na loboko na ngai na mobali likambo na ntina mpo ete na loboko na mobali ezali na basombami, na loboko na mwasi ezali na banani bato bazwi etumbu, mpe na bitelemelo na mwinda yango nsambo ntina na yango oyo mizoto yango nsambo mizali banje mwaje azali momemi sango na mangomba yango sambo, mangomba sambo na kasi na bantango batei soki bolingi baoyo balingi sango bazali na loboko na mobali na Nzambe azali kobatela. Atako oyo nyonso ezali koleka bokanisa malamu Nzambe azali kobatela. Mpe bitelemelo na mwinda yango sambo bizali mangomba sambo. Nzambe azali kokamwisa kino na mosala na kozwaka moto oyo na masumu mpona koteya liloba. Wow! Akokaki kosala yango na yemoko, akokaki kotindikela yango longolola, akokaki kosalela banje, kasi azali kosalela biso. Ezali kokamwa. Pe mosala na Kristo na ema na lola, soki botali bolandisami na makambo na ndenge nyonso wana elekaki, ntango Kristo asekwaki na bawe akendaki wapi, ntango asekwaki abutaki na lola mpona kosala na ema, elobi mokanda na Hebreu na ema na lola. Boye awa tozali na mosala na ema na lola, tokolebela yango na mozindo na lite oyo te mpe longwa etandoko na kino suka na tango mpe ekabwani kuna. Na elobeli na ema wapi bozali na bilembo lokola bitelemelo na mwinda, mapa, etumbelo na malasi na eteni na liboso mpe eteni na mibale, na sima tozali na ngonga moko na ntango oyo tokoki kobungisa mate na mokanda na Apocalypse. Mpe alobelaki ngai ete mpona mpokwa na ntongo nkoto mibale na nkama misato na nsima ema ekopetwama. Daniel 8:14. Bongo wana ememi kino na ntango moko ekesani na kala. Tokolebela mpe lisakoli oyo te ezali na lite ya moko mpona yango mpe bokoki komona yango na makomi oyo tosili kotanga. Kasi elilingi kaka moke na Daniel 8 tozali na lisolo na bolekisami na lisakoli moko na kokamwa. Bongo ye abelemaki na esika etelemaki ngai ezali mwanje mpe wana ekomaki ye ngai na bangaki mpe na koyaki na elongi na ye nde alobelaki ngai ete oyeba mwana na moto ete emoneli ezali mpona tango na suka. Nsuka na tango te, tango na suka. Ezalaki ngai koloba na kati na kobondela moto yango Gabriel, mwanje Gabriel akomaki epai na ngai mpe na kopumbwa na mbango mpe alobelaki ngai ete Daniel nasili kobima sika mpona kopesa yo mayele mpe kososola. Pe abandi kopesa lisakoli na kokamwisa koleka oyo ezali lisakoli na Masiya. Lisakoli moko eleki koleka kitoko oyo bokoki kokanisa te. Ezali kopesa ntango mpenza oyo Masiya akoya na bosolo nyonso kino bokotanga na Talmud. Tika ete mikuwa na maboko mpe na misapi na oyo kofongola makasa na buku na Daniel mpona kokundola ntango na Daniel 9:24 epola na mpe misa solo. Ekomami na Talmud mpe bongo na ye epola seko na mabele. Loi talmudique 9 page 978 section 2. Pona nini? Loi talmudique 9 page 978 section 2.
Mpona nini mokanda oyo na mibeko na bayuda ezali na elakeli mabe oyo na boye mpona moto nyonso akosala calcul mpona motuya na ntango na Daniel 9:24 kino 27. Na koyebisa bino mpona nini? Po ete ezali koyebisa bino na solo mpenza oyo Masia akoya, oyo akosala tokolobela lisakoli oyo na mozindo te, ndenge na sili koloba ezali na ba DVD mobimba mpona yango, bokoki kozwa yango soki bolingi. Ezali mpe na mokanda mobimba ekomami mpona yango. Na bongo likambo awa ezali ete ezali bobele Masia moko na lisolo na mokili azali Yesu Kristo, moto mosusu te. Mpe soki bandimaki Daniel 9 verset 24-27, nini ekokaki kokomela sambele na bayuda? Elingaki kokoma sambele na bakristo, elingaki kolimwa na etando na mabele, bakokaki kondima yango te. Na bongo balingi elakeli mabe na esika na oyo azali kosalela yango. Ezali koloba na biso ntango nini mokano ekobanda kosalama, ezali koloba na biso ntango nini Masia akobanda mosala na ye, ezali koloba na biso ntango nini Masia akokufa na mbula 31 sima na Yesu, ezali koloba na biso ntango nini sango malamu ekopesama na bapakano. Lisakoli na kokamo ezali lisakoli na mbula nkoto mibale na kama misato, tokolobela ntango oyo kitoko longwa kobimisama na mokano mpona kotonga Jerusalem, elandisami kino ntango na esambiselo. Mpe ezali na date wana 1844 po ete mikolo na bosakoli nkoto mibale na kama misato soki bosali calcul na elongo mbula nkoto mibale na kama misato. Mpe Biblia elobi na biso na mokanda na Nombre mpe Ezekiel ete tokoki kotanga mokolo moko mpona mbula moko na bosakoli. Wana bokomi na mbula moko na ntina oyo tokolebela na lite mosusu, ezali motungisi makasi mpona kolebela yango sikoyo. Mpe ezali na ntango oyo Biblia ebyangi ntango na suka, mpe biso tozali na ntango yango lelo. Mpe kala mingi te tokozala na seko. Mpe Biblia elakisi biso ete Yesu azali kozala mosala moko oyo elakisami na mosala na ema na mabele. Hébreux 9:11 nde Kristo ayaki lokola nganga monene na biloko malamu bisili koya mpona ema oyo eleki monene, mpe ezali na malamu nyonso oyo esalami na maboko te, ezali eloko kati na biloko bisalami te, ema na mabele te, mpona makila na mbantaba mpe bana na ngombe te, kasi na makila na ye moko ayingelaki mbala moko kati na esika na bule Hagion. Boye azwaki lisiko na seko. Likambo na tina monene elobi version King James. Babaloli na mikolo oyo balingaka oyo te, nde babongoli oyo na esika elekibule mobulu monene, mpo ete sikoyo mosala nyonso na Kristo ezali kolongwa, kasi ezali lisolo na motungisi tokolobela yango. Ekoki kozala esika elekibule te, ezali esika na bule. Soki ezalaki esika elekibule bakokaki koloba Hagion te, bakolingaki koloba Hagion, kasi balobi wana te, balobi mosusu oyo elingi koloba solo ema. Hébreux 9:12 mpona makila na bantaba na bana na ngombe te, kasi na nini makila na ye moko. Boye mosala oyo ekokaki kobanda kaka na nsima na liwa na Yesu. Bongo Yesu akotaki na ema mpona kobanda mosala na ye na nsima na liwa na ye, oyo elingi koloba ya akotaki na eteni na liboso na oyo na mibale te. Mpo bobele nganga monene azalaki kokota kuna mbala moko na mbula, mpe na mokanda na Apocalypse esika wapi Yesu azali kosalela na chapitre 1, bisika bitelemele na mwinda ezalaki. Mpo na nini balingi kobebisa Biblia awa na kuna makambo na motungisi kaka mpona kotia yango na mokongo na makanisi na bango, bobangela bango te, tokosolola nyonso oyo mbala moko te, tokolebela yango mpe ekososola malamu. Hébreux 9:3 nsima na elamba na mibale ema mosusu ezalaki oyo ebyangami esika eleki bule Hagion, nganga monene azalaki kokota kuna mbala moko na mbula, ezalaki lisolo mosusu. Tango nini Yesu azalaki bongo na solo ntango moke na nsima na liseko na ye. Pe motuna likambo tozali na yango na poko oyo ezali oyo, soki tozali na nganga monene, soki nganga monene oyo azali Nzambe, mpe soki nganga monene bobele ye oyo na nzela na makila na ye akoki kobikisa yo, na bongo ebongi topo na ye likolo na nyonso. Soki ezali te na nkombo mosusu na se na lola mpe na mabele oyo tokoki kobikisela,
ebongi to mpo na ye lokola na bato nyonso, kasi nazali na sango mpo na bino. Soki bosali bongo, bokotungisama lelo to na ntango ekoya, to na zelo na baoyo banzingi yo to na baoyo nyonso bazali kuna. Kasi lokola ngai na libota na ngai naponi kosalela nkolo, mpe nalingi kobianga bino bosala ndenge moko na ngai. Matondo mingi. Stand up for Jesus.